L'air de sisi prière, na lali comme d'habitude, na sambeli na lali. Na comme vers 3 heures. Pongi et katani. Et bon, ce que pongi et katani na lali pa vante, pongi et katani pour na nini. Abia, na sambe na langani. Ce que vous bika ko sambe lo bika bon, na sambe na kani na lala bon. Na moi le rôle et baby sa prière na ngabite. Na tele ma vraiment na sambe la, ya ko lamuka vraiment. Fukami comme na na problème na genou. Na fukami mesimbi te ngabite na tele. Abisikoyo na tinda moto. On va prier tout ça, tant à bakumba ba. Ngapena na ziba kumba ba opération boma zikisa boma effacé. Abandi prière. Na bandi tanga bakumba papa la sister libota na côté na libota mobile nanga. Na bandi prière moto ezik sainte na ndo tanga kumba. Oka muntu nazo tanga kumba bizela lobi ko uzoki bota na he. Ola. Na tangi kombo na silisi na sambeli ti vers 4 heures et quelques. Na surtout ki bonga bien, kala te na ola mukali susu ngabi o. 4 heures pe beti, na kasi na sali prière mo ba 10 minutes. So kande bada 3h30. Ti na komi presque na beti 1 heure. Après na lali na ma. Kolala na lali nde na bandi ko kolota ndoto. Na lote sika moko boye ezalaki ngambo moko cimetière. Ngambo mususu ezalaki église. Mais na ngambo ezalaki lokola cimetière, na mipanzi nango nazali na bandeko na nga mibale ya église na biso. Bango bazoke somba eloko. Basombi vunga bakabela ngai. Côté église wana batu bazoyemba ba église yango ezalaki kaka mosali moko me batu ebele lokola esali lokola quartier mobimba. Et après Neko se retrouver ngas ko na libanda nazo zela bandeko na ngana nazo sambe. Nazo sambe na monister moko ya église pa ina nzaka ko sambe. Aye wana Yesu kwa zaina likolo. Alobi na ngapesa liboko na benda yo omata obima lokola na deto mata kaka to bima na balabala. Na pesi liboko abi na nga mama Isa yo komi na option makasi e yo peza nzamba zo salela yo ngabi nzambe mutao sala ngate. Abina nga comme na option makasi deux fois te. Na bimi na yo comprendre te na ba parti mususu pe na bosa ni ndoto ngo pe kata. Na nde pe na tongo na solo la ki na meveli na beti lenga ndoto nenga pe na beti ndoto. Eleki nango après mama Marie tozaki na masolo moko ya kosolola pona tanga za ko sambela onzambe a lobela ki na nzela prière tindela inga sku na ngana ba situation na ndeni parce que a resisté. Alia bandi obete na apeli solo ndoto na. Gabi na trouver ka ninka lo ndoto bien église, encore to ki be église. Tu trouver c'est bon. Toko mana 17h ngana na musala na école na ke ko ye ko sapeka monte église o nazalaki musala na école. Na bandi ko l'accès ya zo kombola zo sala na ba table ngasko na ena kaka conférence côté na. Conférence sous na ta mi téléphone na poche te papa ngabi. Papa na mama maringa do sunyi nyango nzambe. Bala moko na yambika. Heureusement na kine écouter. Nazo kaka moto kuna esprit wana ezoluka. Ngape na côté ngabi c'est que intercession. Nzoka nde fallait na résister papa zo conduire. Esprit moko lobina bonda résister so ngabi atana che o résister ngo. So ekebibate po naza na WhatsApp. Na cheka ngabi so ke côté na cheka kuna weso tinda loba muta opa boy ko loba ngape kuna so boko loba na moto to sisi prière pa papa bibi na ye ake na ya tiki biso mibale ngape siko yo banina ndeni libéré wa loba yo pe ko beta batu makofeleki yo kesu ko tumbula nani yo te na ndo sambela tanga ikomba mutu donc ina comprendre te bali bina tiko tanga kombo ya mama na baona zo tinda bango moto pona nini ngana bise yo pe doze nani ko meto ke tinda mama batu moto pona nini to seki wana ya bina mama Isa na beka papa pona ana expliquer ndoto gabi ndoto ngapi misi makambo nga seke ngape na watu na lobi ngabi tena obele na makila keba moto ba yo melisa makila ngapi susi elati nga sikola lobi ngape sake na bengi na beti ndoto na ko mena makila nzoke za kipembe ande kona tangu sikoyo
nakomi na ndako na sisi musala nga nakomi na ndako ntango nakomi na ndako okoma nakomi na ndako ava kutu nakoma na ndako nazalaki na mpe bien nazoya nazwi ka lokolo na ngai na voiture na kitisi na se vertige moko ebeti nga j'ai jamais vu namoni mpenza immeuble na biso ezobalaka oyo sunini abina kitaka malemi nazwi lokolo na nga so mibale na kitisi nakangi menon na sansale so bazolakisa nga na okweya kote nazokende naokebwaka poubele bayebisa nga okweyaka wana nga bite nzambe abraham ezakati kobenga nazomata na okweya wa te nabandi kokende nazomona ndako ezobala nazomata nafongoli porte nabandi omata escalier malembe nazoprie ti nakomai na ndako ntango nakomi na ndako alingi nakotisa cle bango batiaki cle na sone mwana nga mwasi ali afongoli atuninga mama oza bien nayebi te yamona yenga na elongi nga nayebi se oui naza bien abi pourquoi oza bo oza fatigué ngabi oui naza fatigué nazoreponde ka bongo menga nazokaka ndako nazomonaka ndako ezobaluka pamona kei na kanape na kitika asake nanga nafandi wana ntango nafandi natalisika mutu likolo nazosambela ngabi nzambe nga nakokufa te ngabi oyo nini oyo bataki nga tension yango ebeta nga na façon te namoni ndako ezobaluka mwana ye lisusu mama oza malade ngabi te naza bien abi me namoni oza fatigué nasalelo eloko ngabi te nsima après atiki na ya zongi azwi telefone na bengi papango ya yambi te na kati wanzeki 20h na kati minute moke papa pe azongeli ngai